De Profa, qui est un artiste bien sûr vivant en Europe, et son idole nous a quittés, Papa Martin Kanda. Nous sommes des cœurs avec toute la famille, et encore une fois, courage et toutes les bonnes choses à tous les étudiants de l'ISIPA. Nous sommes toujours ensemble. Voilà cette émission, c'est vrai. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à l'écoute des téléspectateurs, nous sommes à l'écoute des fans. Vous étiez nombreux à vouloir demander à ce que l'artiste musicien puisse être ensemble avec vous. Après, bien sûr, son passage ici sur Digital Congo, il y a quelques jours, je peux même dire après 10 jours, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, Jésus de nuance, Ferrego la moto Yambo, bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup d'être là. Au Vanda. Ferrego, plutôt micro. Bonjour, bonjour. En tout cas, merci beaucoup Nengo Kelly parce que la Sengakyo demande au bateau vraiment après passage n'avait à Liboso. Donc bateau balobi ozonga quand même honoré bango lisusu au travers mayele na yona mungongo na kitoko wana. Ah merci na pesina mbote na bateau tout bazola nanga. Oui. Tous on a pour nous ça la boulotte. Donc tous on a pour ba fan na biso tant ba sali demande ba sengi lisusu mazonga. Après toute émission, on a le traité. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et Sali Bisope Sengomingi. Mais les lots particularités Pézali, au Lakagi Biso que d'ici fin de l'année, l'artiste musicien P, un album Obima, Barozangi Sate, moi Kocha Mungongo, tout ça, les lots Pétozan à moi, exclusivité, on appelle Baoyembe la Biso, Yomogopo Ozawana. C'est vrai que Toko Tamba Mon Ali Solo, il y a yo moko patron naba musicien ko kumba orchestre ko gouverner, ça veut dire ko diriger bana ya bato ba parents, ça veut dire bato yo baza pena bana bato baza ba responsable eza facile. Non, eza facilité, nous avons ba problème na eza facilité. Mais bon, au fur et à mesure de balobariza moi expérience déjà. Ça fait déjà depuis 2006 que tout ça déjà dans l'orchestre, donc on essaie de s'y repasser. Tout ça là, que nous en sorte, soit il est comme ça vraiment grave pour intervention. C'est qu'on fait rigoler sur Otali, Makamususu, Ezali Oyo déplora, Bisiko leka, Oyo Panayo, au salé effort pour Ezonga Susu Tenetinini. Déjà un an li solo, de tous aboués entre bisson de tous aboués. Je pense tous abénémité, tous atékeno, tous bas soldaté. Donc conversation ils allaient vraiment. Ngai pas n'anga bazal roi ba frère. Conversation ils allaient vraiment. Et tous aura tant à bisou ya oseka, tous aura tant à bisou ya obeta li solo, tous aura tant à bisou pe ya otonga. Vous comprenez? On a côté monsieur c'est ça là tout à l'heure il a ba stratégie kaka. Ah stratégie. On a wingé. Na wenge stratégique aux à la bouée te 20 sonne pe to bando tonga va tondo sur la paix ma stratégie mais mingi za stratégie mais biso awawa to sur la mingi pe famille muto na muto so na mo problème na ye amoni ke no ako yipsangai nde to lobara ke no biso to kota likamote do likambo ya marka ozi ya palin biso to kota raté likambo ya mabuma ya palin na momina ya biso to kota raté intervention na biso ezali par exemple intervention na ezali soki na moni ke no n'a quoi apporter quelque chose. Nazo remarqué que non tam soupa peut-être nazo na Nicolas Mikolo na zabienté. Na wo beng c'est Nicolas Mikolo na mo na zabienté. Est-ce que le problème moi rosa là. Comme tout ça rosa peine problème mais amela mais tam soupa mo na Mikolo na Charlie solo Mikolo moral nous zabienté moi et bien. Les Irlandais on adore toujours attendre na biso ya solo là parce que tous on a un projet et belé tous on a membre belé. Les attaques que mutumo wakangela au colère tant beaucoup na mikili. Vous comprenez? Biso tant que na mikili wa marka au tam sazani na Hollande. Akene ba kope na ye ba nusa boye to bi na biso ka jour to ken. Donc yango na moni keno ba blo wana no suzala ka fubo wana. Yo tika ba mi se ba zana bango libre ba tambola na bango. Si mutu to tambola ba Charlie solo ba yebi donc ezala ku to ke no ni boye mais to yebi ke no code ezali boye to zonga jour tel to ça ba nita. Donc ezala ndengo na pa na ngai donc bazali na considération makasi. Donc vraiment bazali na considération makasi. C'est quoi limbi sana kota mwanda mbulika mango balobaka
wenge yango l'air obeti kala, ça veut dire tozongi na wenge ndenge bozalaki. C'était beaucoup plus bana bandal. Ça veut dire ndeba robeta li solo. Mais yo ba considérer comme mingi on dirait moi na ngiri au kota na bandal. Eh, ngana za bina vraiment na bandal ya veri. Banana on azali papa ya bandal parce que ba parler na bandal et puis dé. Ngana za bina vraiment na bandal pour na tanga na 5 AC. Ah bon? Oui, nous avons des collègues qui ont tanga na bango ba massa na msusu to tanga na bango. On a mon tanga na 5 AC. Donc on a za bina ya veri. Donc mon na wenge ya veri penda. Mais au beta na orchestre bandal atamu côté. En tout cas vraiment bon na musique ngana na bimela na bandal ngana bimela na ni na ba on benga au salon na école mon salon aza pena mona bandal ya veri ya wela kutu te mais mona ya wenge quoi donc zaka que no souci za on ezana on nenge ba tumusu bazwa pe occasion na obeta na wenge te bazwa ba on ba wenge te à l'époque mais bon biso zo chance on a ezaki pe facilité ba série on donc ba série on a pe so beti na wenge to raté boué bako seka yo ba zoyo ndeni non bako ya pe tam depuis et puis na wenge ngana na salaki dernier mutu bazwaki parce que na ba série na biso ba maison mais rosa la tam so bako ya pe bazio za la net dancer blo mo ani wana mais ba biso siko na wenge za la penza ke no ngana za mona suka ya veri ya wenge ya usana te donc yaki pena blague te critère yaki moi likolo critère yaki ba ange adorable au kota no ezana ndeni yango to ba lelo toujours ça structure yana mambo ya chant mambo nini tout ça boye parce que to ambre musique na biso trop na ba bilo mo ezanga tina mais bon et binisipe lelo faut toujours identité artiste il faut que mutu na mtazo la identité na ya chant ba ebele on a chant il faut beta chant c'est comme ça. En tout cas, c'est vrai que côté qu'on a battu ba félicita comme mingi côté loyembo wana goto blagité mais ebele pe ba lobaka o demba rythme wana kangama nango oza mutu moko sa pe ba style ebele ndenge to mona ba R&B ba coupé décalé so e bagi na minute yo na bini na rolo bati donc là kala mingi ta donc moi tongo mo boto la mbaka ka c'est-à-dire ba congolais ba oza la fier nanga ah bon. Oui, Barosala vraiment très fier. Nous avons bakeno ba fan ya fait rigolo Barosala très fier. Donc Barosala vraiment Barosala très fier Baoloba. Oui, parce que single 0 zoya. Ah bon? Single 0 zo bimala là donc kala mingité. Ba surprise peut aller bien. Oui. Donc single 0 zoya ba au niveau ya chant, ba au niveau ya clip, ba au niveau ya organisation. Oui. Donc voilà total la loi ça mon faut exploiter on a ndenge nyonso oui a toi na sakai na obena na sakai na on a ndenge tout mais faire rigola to monyo na élément moko bon moyen tam suna chango a ezalité mais ozana mindele moko bazobeta ba violent bazo yozo yemba mais ils a ferré, bon, je me demande un peu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi parce que voix wana webima ki wana lokwa ba voix opéra, les gens ngana batubabi mais tourner la biso, est-ce que c'est lui d'abord? Ezaki à l'occasion de quoi? À l'occasion bon, Eza ba blo monsieur au dévoiler penzate. Non ça en sorte car lelo mon ba fi beaucoup si ba kei ba papa wemba ba grand chanteur ya mboka oyo. Papa wemba kei ba vient absolument madilo ba kei ba grand calé ba kenda mais nazo linga vraiment que non tant bazo tant na République démocratique du Congo té ba na chanter monso ba tcheli nini bo chanter moko boya on a besoin de ça parce que le loto yebi quand on parle de Salif Keita to yebi na voix donc quand on parle de Salif Keita to yebi na voix to yebi que non sopé to yebi que non na mboka la biso to za na papa wemba donc c'est comme ça donc toujours qui négo ko présenter art donc niveau ya chant niveau ya nini wana je pense na style wana beti na rose à la première congolais mta beti style wana vraiment depuis ma musique et banda en tout cas mta beta na nzemba bongote na yemba bongote quoi ba style wana mta sala wana mte pona oloba n'importe quoi te na batu pe ba sepel sabiso ba sala ba style international ba zape ebele bande wana biso mais style onga na kenango en tout cas, en tout cas, Ferrigo la tozong la solo acoustique parce que apparemment ils sont très intéressant. Batubazo continue kaka kuyemba tout ça, mais avant ça ndengeka elenge komi mikolo yo. Merci car ndenge na lobi ba téléspectateurs. Oui, na aussi merci na ba bande ko na biso nyonso bazo yemba acoustique. Ils en fait ils ont le mot ya encourager na moni ya
il y a le roi marquis JDT Molopoe pas Popi namoni ya ekitoko na posta ki yango lobi na Instagram nanga posta ki yango lobi na Instagram namoni ya ba leki na biso ba déplique pomba namoni ya ba ebo alotin namoni ya bato belé ba betia pour ba n'importe quoi te do bato belé on so ba beti on a vraiment eza ba encouragement on nazo sala bango parce que to bosana ke no art na biso première art na biso ezali nanu ko présenter art na biso ne pe musique congolaise les lo fo bosana te ke no tous à la monopole en Afrique. C'est vrai que non, il y avait des problèmes. On est en train de faire les efforts là, de se remettre et encore heureusement que ça vraiment que nos styles chant. Les catégories, il faut au yemba. Il faut au yemba. Au yembi, au soir dans la barumba, on bien au proposant au bateau yembi. Mais faire rigoler, le quoi au banda qui paye les solons acoustiques, on a n'a tout n'a les camoko sur au yayo moko parce que ça l'a mis balé. N'a remarqué et l'eau moko au bois qui ba artiste belé na kati wana na acoustique na yo au bois qui ba artiste belé entre autres na ndenge mabete na ba passage na yo bato ba rose la paix autant ata mususu Kofi Olomide Vinson Kofi bato ba rose la paix autant qui était pourquoi Fali autant qui était c'est bon natanka ba kombo mususu pe ya bande on a biso ba leki na biso mususu lelo bazo sala biso fierté ya nini faut encourager bango okipe que noté grand frère na fait rigola sur là qui je pense que nous est très très important ba kombo mususu ezala na déjà mususu to ça pe que no ba na besoin ba maroyo kango to chaki yango pour ne pas faire des polémiques quoi donc ya on a préféré na chaba ba étoile montante bazo bima ba leki na biso na faut encourager ba ko chaba ngo vraiment que non Kochabango vraiment comment les autres poités mais Kochabango ko considérer bango en fait mais état mususu engeza la paix to mingi ngepe miso balobara que état mususu yona Kofi courir ezo les kate yona Fali courir les karaté rien à voir donc ngana ba na 2020 on a besoin on a besoin ya makamuna ya ngai moko donc ndena lobaïga que non ba tumsu ba sala misana bango pe normal mais bon nous on n'a pas on a besoin de sous na mambwana te ya bamisa boyo kuna normalité la nous répondre na la question mais bon ça va mais tout ça a besoin de mutu na mta sala boulot na calmement et na a besoin que nous na liga na émission moko boye que na sali stratégie na mutu pour na tanga kombo mutu blo mo ndenge non on n'a pas besoin de ça neto ba na 2020 mutu na mutu fo bundana na ndenge na yemoko mutu na mutu fo bundana na ndenge na yemoko donc on a besoin de une émission fona bundana ndenge na sale loko fona bundana nga moko voilà chacun portera sa propre charge c'est ça Ferrego là faut passer tant que ça l'émission à balé qui n'a eu belé peto solo laka namona qui va poster le fait que autant garipe ba comme na bango notamment Fabrigas, Ibrator, Binafilé et tant d'autres d'ailleurs c'est Peli le fait que vraiment autant comme na bango le big bazo mata tout ça parce que on a besoin ya babiloko wana moni lelo ndena ba Kongo za munene Kongo za ka te ka te yo lingi ba mona ka yo yo zo mona ke no yo za danger tam souza no sous danger te ozo comprendre yo zo mona ke yo tam souza après tam souza no danger te oza batu musu ba ko koma na bango ka boto ko benga aza mutu akala mais aza mutu akala mais yebite ga kala donc lelo ba legi na biso na faut encourager bango et biso pe na yebite so biso ba encourager biso si ba image ezali pe biso ba encourager biso pe na ba kulutu et pourquoi pas biso pe to sala que toi encourager pe ba leki na biso c'est vraiment important ça très bien important. Voilà Ferrego là matière est belé mais tokolegana nuna eloko moko ya kitoko on a dédié d'ailleurs na batuyon stoba Olanda biso na Willy Moucheni aza Olanda biso siko merci beaucoup le véritable code merci beaucoup na choisi matata ange céleste merci encore une fois de plus na celui qu'on appelle Peggy Mutombo Kalala pas bouillon merci vraiment à toi et joyeux anniversaire à Yuti Yebala. Maman, merci vraiment. Bon anniversaire Nayo. Ferrego là, Toroyo Kayo quand même. Et ça l'a vu peu moi plaisir. Si même Bandouli c'est pas de problème. Pas de problème. Boya. Le long on a dit tout ça le système en fait. On a yé minze momoko.
artiste pas leki a eminze momoko ton to kabola lipa so kabola to kabola lipa merci beaucoup voilà seule façon naye akovanda na kimia pour l'éternité kasi nga na sobanga te mavepasa bolingo elekeli ngai soki lelo nga nakufi ata kuna nalula nakozala te na kimia soki osa te pene na ngai makanisi ememi bongo na ngai na déportation nakomi lokola prisonnier de guerre pour l'état torture minzoto pe déserte motema nangela limolili choisi nazangi yo bolingo choisi matata ngambo toyo na misana kolala lipana bolingo no epesaki na bri pour mes jours d'un soleil motema no réfugié assuré contre les intempéries ya bajaloux na banvie ya bolingo na biso choisi vula nokutu ezalaka na kima pourkui balarme na ngai ebokozala essuye lelo yokomisi ngai katundu kadia bijimba nakomi kokota na fulu mpona luka sanyo bwakaki bareste ya bolingo mpona tondisa estoma nanga esali kokufa na nzala ya mapendo na yo choisi david copperfield salata ya nanga yopesanga nimero na evoke baposa sheri ya herve golao matata tikoko sonino solo nae choisi tiko wanga na bakangeli ngayo na tinel ole sukata na lisolo shere mokomi osimana ole sukata na lisolo shere komi ndelimamwe mwana mere tala ndenge bakangeli ngayo na mbati bayebisi nga kutu na mbwalinga kiaso abino bayebisi nga nani awalinga kacha bino manzaka mbozoke matata tikoko saba moni bino bozo solo nae choisi tiko wanga na bakangeli ngayo na tinel ole sukata na lisolo shere bokomi osimana ole sukata na lisolo shere komi ndemimwemwe mwana mere tala ndenge bakangeli ngayo na mbati bayebisi nga kutu na mbwalinga kiasuwa bino bayebisi nga nani awalinga kacha bino manzaka bozoke naye maboko choisi ezalaka nango neutralisateur soki alekisi yango na nzoto na ngai nakomaka médise immobilise neti nguma si ameli antilo kasi choisi oyo ebinga bien aza te moto beku de coq lokola narataki misase na filme etikanga natalata ye mekinga fa bilengi soki bobandeli casting ya bajuissance bacharme nakokita ye écartement koleka Jean-Claude Van Damme na moto na rafla ba Oscar ya meilleur acteur à film ya XXY choisi na komi oloba nanga nangwe na angle namalakina notiyo choisi oboingai jerese valentio l'atelier le moya bolingo s'il te plaît matata kosala nga bongo te souvent l'utopie comme la réalité c'est ta façon d'être tina kanalinga yo c'est ta façon d'être tina kanalinga silia ngala we oh 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 matata tikoko sabamunino lolae choisi tiko wanga na bakangeli ngayo na tinel ole sukata na lisolo shere bokomi osimana ole sukata na lisolo shere komi ndemimwemwe mwana mere tala ndenge bakangeli ngayo na mbati
bayebisinga kutuna mwalingaki asuwa bino bayebisinga nani awalingaka ca bino manzaka tosoke vocal nani selele yaka basakoreta yaka awa micro bazotala yo. Merci grand chanteur de mon pays. Ah ouais. 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 L'amour est petit, ouais, quoi qu'il quoi vous bien. On est la ta poison. Yé mon maman, papa me dit, yé mon maman, allez chaque verre. Boni, 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 boye. Yé mon maman, des radios baissés. Yé mon maman. Merci boss. Bayebisinga kutuna mwalingaki asuwa bino bayebisinga kutuna mwalingaki asuwa bino bolingo na yo elinginga te bakangaki yo na ye na ngwasuma abandeli yo na kiti abebiseli yo mpe mbati amina mokonzi asning delgado mamitanya la bote gachel kisoka oyasomatali matata tikoko sama moni bino bozosolola ye shwasi tikowanga na makangelinga yo na tine olesukata na lisolo sheri komono simbana olesukata na lisolo sheri komine bimbwembwe mwana mere tala ndenge bakangelinga yo na mati bayebisinga kutuna mbwalingaki asuwa bino bayebisinga nani awalingaka to bino manzaka ozoke. Merci, 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 merci. En tout cas, félicitations. Faire les critères n'a eu à recruter mes aranis. Tout ça, tout ça rappelle chanter, tout le monde qui a rose à l'avenir. À Wembara bien. Nous soupez que notre ligne a tous joyeux pour te former. À comme appelle nous liste, tant que ça rose à peine aspect bien. Mais chaque rose à la moins, mais à comme à nous liste. Mais le supérieur a déjà que non pas qu'on yemba l'accent en motouté. Ok. Qu'on yemba l'accent en motouté. a utara déjà na chana na palais ezara ke na zo so moi ba structure blo mo ndengwa donc yango na ko yemba ba laksa ngo mutu teke no ngam na laksa ko yemba zala te. OK donc mutu na mtaya déjà na voix na yeme ko sala ka structure ndenge nini ya ko yemba bien quoi. Parce que biso to na musique pe ba formateur baza mamunyo soto ne zalarati. Non, ba formateur bazali mokoka les grands formateurs Werason. Werason les grands formateurs. Comment non, grand formateur eza Werason. OK. Mais na ndenge ya musique pardon, la musique balaksa mutko yembate donc mutaya a déjà na nini mais ko kolisande travail to kolisande boulot to kolisa travail parce que yo na bisiko leka pour lelo osala style na yo affaire rigola ozwa nini pa yo leka wana ya liboso mi balé amisa to ndenge yo motangela ngo ngana zwa structure ya wenge donc mona wenge faut na lunette bien faut na cara bien faut na palais bien les appels na makambo wana na kiwenge wana kiwenge wana ya koboya pe batu eza na kati na kiwenge wana ya kiwenge wana ke no yete wana lo bango na yote mais ndenge pe misu pe ba imitaka pe kiwenge eta musu ba leka na wenge te ko imita kiwenge za stratégie bien par contre les stratégie bien mais to comme na 20e pardon to comme na 2020 mais il faut changer moi ba stratégie mususu ya mike OK non eza ke non na wenge nde to zalaki ba msaboye lelo
on a zui na wenge ezali respect à note. Oui. Respect à note tant aux yemba au ko cracher au ko sanisa bo mais aux ala na quand même na note. Oui. Respect à note ya roye ba ko kota na guitare vraiment. Et puis koyoka ba kulutu mususu ya kala ko améliorer vraiment chanangai na bana ko yemba quand les ala qui sont na zo yemba to bando ko yeba te que no so zo yemba na micro so zo yemba no calme mais quand les ala qui no zo yemba zo forcer voix oui tant zo forcer voix ko attend mususu comme na troisième chant voix ngai ga ibna no voix kauki oula voix kauki sona otala na nina ngo kausanga mungongo na wenge o nana kausanga mungongo ezala ikake no koyeba ande to bango lisango fo koyeba ninga olia lisango malembe na hôtel maboto beti pe a évidé de refaire à mesure ya kozoba nso mama ye la retravailler ozuna wenge azuna wenge mama ye la retravailler na zuna wenge et puis na metani pe na ba pardon to kutani na ba ingénieur de son apoto na mikili to moni façon de travailler ngana za na so mtazo travailler avant li calme na zo tala façon de travailler et puis voilà au fur et à mesure biso mo peut comme ça là to changer pe stratégie na biso ndenge ya retravailler quoi donc ko ba place ko le kana ba étape on a ba kulu to na avant na bango je pense na zo vraiment maïele mingi à travers bango ce to moni lelo oza beaucoup plus attaché na JB que les autres. Non, faut pas mélanger des choses. Bango nyoso, baza ba kulutu nanga, ba ya nangai. Ils en ont quand tout temps. Ngana ebi keso na zo tanga bon ezal wana na zo tanga bango. Bango nyoso. Par rapport à fréquentation tam susu ba komo na bino to na concert. Oui, ben on a bien na zo beta lisola ba wenge mikolo donc na bando luka bango. OK. Ce qu'on a ndo luka bango parce que bana wenge ba la danger faut we bango. OK. Na ndo luka bango neti na osala dimanche mona luka vena nga prince na poto na luka na ndo luka bango prince ale makaba ouais na ndo luka bango baza ba kulutu na biso baza danger na wenge quoi. OK, c'est une bonne chose et je remercie rapidement ndenge tolobia wa on est avec Ferrego là, c'est le monde entier qui nous suit. Ndebozo Landabiso, c'est vraiment en direct. Merci na Guy Divito, merci beaucoup na Tanzin King. Donc merci beaucoup na DJ Russell qui est en train de nous suivre d'ailleurs a fait citer DJ Russell. Voilà, merci beaucoup à Mariam Kojok. Donc Kojok Mariam. Toujours. Merci beaucoup aussi à Leila Kojok. Donc salut Leila. Donc merci aussi à Nico Kalambay qui nous suit maintenant. Jipen Kabungu. Nico Kalambay, c'est mon ami. Honorable Charlie Mbochanapé. Donc Apesio Mbotebe, surtout Willy Moucheni, pas Apesio Mbotebe. Willy Moucheni, le véritable coach. Donc Bangotuba Olanda Biso. Ferrego la Nengo Loba Kaka. Donc les Kasiko to bando découvrir peu artiste miso parce que esprit wana il y a maison mère tu remarqué que yo zarana nga mingi donc le fait de vouloir coacher peu artiste na liboso pour les na ba orchestre miso pe boy au monde pe ba artiste ba yeba raté mais chez yo voilà c'est ça le problème nga iso olandi ba artiste na tout bazana ba face à bien surtout ça bazana ba face ya bien pour ba face pezali donc yo qui parana face biso na maison mère tant bandozo biso na la majorité de la maison talana elonga JDT tala elonga babindo tala ba face wana za laki wana ozo comprendre les c'est on appelle DJ azaki na muke azaki na face comme na leloté c'est le OP oh té c'est le azaki déjà mannequin depuis kala oui c'est le azaki déjà mannequin donc mutu na mtazaki na stratégie na yetan to yaki mutu na mtazaki na stratégie na ye donc ngaso tali bandoli c'est ba façade déjà bien ba façade déjà bien au fur et à mesure malembe donc voilà. Ouais, mais Ferré, nous avons remarqué aussi que au Komo Chaba moyen mingi pour réaliser le clip nayo, surtout œuvre nayo, c'est dû à quoi? Image. Bon, tu sais comme qu'étant tu as vite imana. Tes photos tu as c'est gagnant. Oui. Je pense et ça très important. Oui. Lelo, il y a un obara qui nous bande on a biso basomba nzembo. Lelo, faut savoir que nous mambo la production on est biso dans une chance on a que nous le album de ça l'harmonie et ça vraiment la société mutu ezui en haut la producteur bazo ça vraiment o ezobima oui mais le long on s'est produit merci beaucoup on s'est produit nous-mêmes par rapport
musique yango structure nango eza nano vraiment calé vraiment té et les lona avec Bakanto c'est la société ce que tu travailles nango tout ça la effort que non tout ça la image et ça la bien et ça la qualité bien comment on t'a la clip au début que clip oyo bisonné tout ça la ba clip ata réalisateur sur atalia on comprendre que nos clip oyo ya des balles la clip on va miser donc c'est comme ça ba clip monsieur a des balles les allumes na ba clip on va miser zali donc voilà c'est vraiment très important pour la image et artiste et le comme senga nzeme goza na mo ndengwa mais so image ça peut bien et quoi accompagner chanson quoi. C'est par exemple faire une chanson au seul clip na château et ça quoi pourquoi tu m'as fait ça c'est un clip oui on regarde on se dit ben na mona kutu ndengwa ngai maître Guy Mispe à sala clip kuna avant ngai mutasala kuna ezali Ludacris mutasala kuna OK ah ben voilà donc loin de château comme ça kobimsa ba frère wana ils ont débalté côté image vraiment on fait les efforts que ils ont vraiment top. D'ailleurs nous profitons pour remercier aussi le docteur Jeff Njadi Leteta. Il est toujours l'homme invisible, docteur Jeff Njadi Leteta. Dans des dieux. Dans des dieux. L'homme invisible. L'homme invisible. Donc merci beaucoup Naé parce que il aime toujours la qualité. Donc comme on le dit toujours, il est parmi nous. Donc ni Facebook, ni Viber. So na Twitter. So to moni wana to mona wa docteur Jeff Njadi Leteta. Voilà été. Ah, bato frappe baluka ya. Ah bon? To kota na vérité mso to mona les têtes. Oh, bon c'est bien galwa mona na tête. C'est bien. Merci beaucoup Ferregola. C'est vrai nous allons passer par une autre chanson avant tous les Kananzemba no pona maintenant tous nos questions moko bato batoni mingi. Ba clip na yo misusu ebimaraté ko bana na boîte noire et un ba clip ebele bimate. Oyo banzembo pena bato balingaka. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah fan absolument pas ibaga que nos clips. Na gros appel lobby bazu caméra. Tout ça na moi quelques caméras na bisot. Tout gros appel lobby bon filming tout ça les clips bala moro. Tout ça on peut na télévision. Mais quand bango monde ba critiquer ba nos clips on les a bien té. Donc lelo so tout gros ça la clip mo ya simple. Mais lelo tout ça sous na droit on a ça la erreur on a té que no songa mon abigate clip on a ça encore vite fait pour na CP Sabino ba té. Donc faut ça la clip et en la qualité là ici absolument rien autant autres chaba frais il faut calculer le clip moko to comme attend mso ko mape beaucoup 25 chaba ko na 30 au comme peut être mso que notre clip yo ayo singa absolument budget il y a 15 000 les autres singa absolument budget peut-être il y a 10 000 bon ça dépend ce que banze mo tout ça la raka et lelo on tout ça en sorte que nous banze mo na net na beti acoustique bongo et là banze mo soupe tout ça en un jour tout le cas stratégie mo na yembi en mutso za na besoin to kati yango comme ça moto so dans la besoin tala nazota la maman Miliabel et là banzembo mususu ya yembaka kala ozomona lelo nzembo pour la rater voilà banzembo pour la rater banzembo na so okei lelo oké na ba fête nyonso oyo kango et lelo nazola na ba télévision ndinga sala moi ba clip yanda munda mundenga zo sala wana ba remix kuta ba remix so MB docteur banzembo pour la rangote nzembo chef d'œuvre ça chef d'œuvre oui exactement voilà. Très bien merci beaucoup Ferregola nous allons passer par une autre chanson oyo yomoko pona merci beaucoup à Tracy et Leza ngana yemba na no beto benga moko ya mana voilà yomoko pona to bana nani visibilité maman to bana nani bino tout sikoyo obeto chaleke muto sala vocal comment nana sala inondation. Voilà je profite aussi pour remercier Sylvain Kitemoko Mont Sinaï en direct de Kimpese. DJ donc merci à toi et merci beaucoup à Mokonzi Papi Kizama Mboleo. La police en avant. Merci à toi.